Moi, tata. Mondé. Pourquoi vous savez na kate na bande ko na bino o bazalaka boyi ko ko déranger moral na bango? Ah oui, poto. Na fani ka pa na yo. Mabiti. Ah oui, poto. Olongwe golo. Osaka golo ou pas? Ça n'est pas de ton moumeli. Soyez pas monique to comment APPDT à moi mobile. Ah, c'est ça. Non, t'es non la balité. Yosa agine. Non, on a l'obit. Non, on va qu'on ouais. Pourquoi comment na yo Paris Malamoko okomi kosika ilunga ya ilusi? Engo fandi bonelité. Bato dia bazubilo déjà bozaba wayo. Ko travailler na soule kauka, eza ko travailler na fali Malamoko, mais fali ya muki. Maison Awatuza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokisina metro chateau utia daka yau oka yau awa ozomona okimbondo olalala a Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bila metro biso batalinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na epona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabunu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobengai na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives.
Tous les fans de la bonne musique, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Asie. Je vous annonce l'ouverture de la billetterie de mon concert d'Adidas Arena. C'est mardi 13 mai 2025. Hâtez-vous car les places sont limitées. Tous les fanatiques de la bonne musique, le rendez-vous est fixé le 18 octobre 2025 à Adidas Arena. Et Radakade. Bonjour, bonsoir, ça dépend les bon message à côté la Congo Révolution. Merci na pour battre la kabiso presque mokili mobimba. Na ba couvrir je sope sa biso na force de sope sa bi donc lembate ko s'abonner, maman papa s'abonner na Congo Révolution qu'on a besoin actualité ya mikili ya poto, ya mikili ya Congo démocratique. Merci na chancel Mbemba Demidi capitaine équipe nationale, place à total la biso PDG Willy Etoka na place à fille to pesi moté place à total la biso PDG Destin Osengi na place à fille place à total la biso Amédée Ngesu bon kondi ba total la biso presque partout to pesa mungo te peli susu na Soule Kauka son excellence place à total la biso kondi Soule Kauka merci na service na yo to bosa te Fego de merveille Fego merci parce que vous êtes à la biso presque partout dans le monde entier les autres vous avez plaisir il y a quoi basta na muka la biso basta tant non basta ba comédie à muka la biso basta na mu banger d'événements awa na kati ya Paris to rappeler bino mon amuka fali pupa aigle auzala na muka ya Angola ce qui régé vous allez wana proposer là il est ya fali pupa auzala na muka ya Angola ta on susu na mystique à fourmi merci à oui les alliés affichés Dubaï donc je crois on a été les en régime fali pupa après Angola tozuzo maungo pe po ndeka zo pumbwa azoki ni na mboka ya Dubaï bana Dubaï somba billet bon parce que aigle azoya nakati ya mboka na kinyo nakati ya plateau no za na comédie ya mboka na biso alors bango tout bailler pour la mo baler l'événement mama papa somba billet ya to seka to lia ipo to ya na stress ebele to koki ozala mbongo na poto mais ko sekeza mo pasi ba tout bilone on a ka nzela na plateau na ngai na vous en a fait dans les sobe na ba le konyo so baye beaucoup quand on dit yé pas yé oui bah ça kata plateau na ngai phénomène sobe bonsoir bonsoir David Mbele, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonsoir David Mbele. On a profité de la paix à Bandegonion, surtout à Zolanda Bisso. Surtout à Fanatique, dans l'Europe. Quand on a Zolanda Paris, tout en France, précisément à Paris, tout Belgique, Londres, partout. Donc, Zolanda Bisso, on a passé bonsoir na bango. Donc, Ndegoming Bisso. Tu es événement sur le 28. Oui, vous avez la méga place. Donc, tu dis que Zéli Bissou moi trop, Bissou on a toyé aux hommes, on a Bissou na artiste, tu peux représenter au Bakomaï déjà. Donc, tu es pour topper sa pénal, topper sa promotion, mingi ya date sur le 28. Kobing ça vraiment fanatique, Bazam la Tebaya, parce que mon première édition, il y a Shanghai Ntoseka. Tout l'exa qui a déjà année passée 2024, c'est comme l'édition 2025, il y a un moment où il se suppose tout ce qui s'est battu. Parce que bonsoir à tout le monde. On l'a la place. Ah oui, la place. La place, ok, kaka. Tout banda côté, tout bandana. Pas responsable. Alors, on dit qu'ici, bonsoir. Bonsoir David Mombele. Ceux qui battent à la biso déjà dans Kata Paris, qui déjà Paris, Jéza, Koninga, na bosa na Kata Paris, presque bino nyoso. Évidemment, ni nous belo ni nous bon ici bana poto, ou boye Paris et bien en tout cas, bana poto na pesi ba on beauté, bana Paris surtout place de zo bana famo événement na biso monene le 28 juin samedi. Donc ba déjà samedi le 28 juin na la méga place. Bon à place déjà bana Melin bana ya Ponto Combo 7 bana 77 vraiment boya ebele bana ya Aubervilliers bana ya Yestin bana ya Saint-Denis donc partout où vous allez nzinga Paris en tout cas boya vraiment kusika mukolo wana et ça na ba surprise ebele ça vraiment ba surprise ebele on y équipe si doza awa chaque jour tout là la té
pour réfléchir chaque jour de réfléchir il faut tout ce qui ça bana à Paris nani on se basa pour à travers vidéo na biso na plateforme na biso tobino biso to ya jour wana le 28 juin on va pesa biso ba stress biso to pesa bango bon donc ils ont vraiment événement en tout cas maman papa yaya maman qui bosomba vraiment babiye boya koseka bomoni toza déjà awa biso nyonso to na kati ya mabele bosomba babiye eza masapote eza FT donc contribution na bino mpona événement bozala bosomba biye donc boye bosomi biye boseki nayebi ya boseka au-delà même ya ndenge bino bokanisa nayebi bato ebele baotuna même obikisi la méga la place eza wapi donc eza place obunga te déjà méga place eza na 21 rue des Vieilles 77 11 83 donc soki obeti kaka na GPS na yo donc mbala moko oza wana na ich na nini ata na nzela te oya mpo oza tia mwana poto boya bosomba. Merci beaucoup. Avant, nous travaillons beaucoup. Nous avons ça micro na bateau déjà baya poto. Avant, parce que bateau bali sengo. Avant, on a micro na bateau, batala kana baye écran. On va simplifier banda pour na bateau, parce qu'on a bateau. Mais quand on fait ça na aïda de aya poto, ça aïda na micro. Aïda bonsoir. Bonsoir. Bateau tout à l'heure. Coucou les gens, j'espère que vous m'avez bien. Et oui, vous savez ça. Vous savez bien? Ah, ça bien. Dans la Paris, ils allaient pour l'année. Les autres monde boyé Paris et Tonzi na batou, makele des bandits, le gay bandits. Boyé au sani à Paris. Naï Kindumbate, naï Msala, parce que m'sais déjà papa et maman. Donc, so moi, tozong isusu awa, parce que première édition, batonda quitté. Babengi biso, no, bozonga, biso toyeba quitté, bosa et tout. Yon moni deuxième édition, toye na méga place. Donc, tu es pour l'événement où déjà les 28 qu'on jouait. Ah oui, 28 jouait. Nabi juin. Et 28 juin. Bon, bah, d'abord, t'es pas. Merci. Merci, Aïda. Alors, la fille, je suis micro. Attention, tu as le monde. Bon, en fait, David Mombele, solo toyelia. Eza lisolo omuntu akoki obunga te le 28 juin oyo toyebisi moto azanga te baye basombaki nanu biye na bango te basomba biye na bango po le 28 juin wana bana baya koyeba ndenge nini okoki orespecte mama na yo bamama mpe bayeba ndenge nini okoki ozongisa sincere epa mwana bafio mpe na mibali basombe bango mapangu te baya mpe mokolo wana lokisaka bango sekre ndenge nini mwasi mobali akosombela lupangu voilà ndenge nini. Pour exemple, basi ebele 20 ans de mariage, mais mobile na sommele lupon te, ma sommele déjà maman à bango. Ça veut dire y a ben si bango ba somba bien, mais ba la trop sexy. Toujours. Pour nga jouer dans la sexy moko mombele yo moso yo kamo. Y a ben pour toi l'été non? C'est ça non, je viens de dire hein. Toi déjà l'été par rapport y était faut ba ya sexy makasi. Y a ici bango le 28 juin. Oui bébé. Baya sexy, baya relax. Baya vraiment relax. Bébé oya bengi yo, mon suna ndaka okanisa ngo keza bébé ya black. Yo na ye avant bon non. David Mombele, bébé zali posté non nanga. Koluka mindondo te. Posa no ye mte fa benga. Bon, mon bichou, mon bicheur, ça veut dire le 28 juin, moto azangate aya. Bazala mibali ba, oui, pas de souci. Nenge yo mo go dépendre na yo. Nenge yo mo ozula, bon, ça n'est pas de ton mombeli. So il faut monique to comment APPDT à moi mobali. Ah, c'est ça. Ok, le 28 juin, moto azangate aya. Merci beaucoup Anana Takaza et Sepelisa. Comment kolo lupango na moins cher. Pour mère pas aux la partie. Mère déjà son billet. Voilà. Azali parmi mes partenaires où il y a événement à Bisso, bateau, balini vraiment qui tire. Il y a un mot à Bisso et ça toujours. On a un monde battre quoi banana takaza et c'est ça bazara parce que va faire gagner la merveille. Azotika va m'accompagner tout le temps azawana na artiste. Uzomona. Ils ont vraiment bien et puis tous autres ça peut merci na boss sous les kauka. Ozo facilité pe azo ça pe quelque facilité bandeko ba artiste na mamba ba visa yo ebike ils a facilité et puis côté msuto féliciter pe ba artiste
les lots sont au monde que artistes et comédiens bazo senga ba visa la bazo parce que baza réglo zomona babiloko yango esengaka pena ke no boye tosali mosala boye parce que bato est-ce que yenga kozonga awo mabidi bazosoupçonne mais baosurprendre bango tokozonga mpo ebenda mpe bandeko mosusu esobezela akomemanga mwa rapidité topesa bonsoir na madame azotala biso Nana Takasa esepelisa place ozali bonsoir nayokisa ngono tellement mingi na matoi nainga comprendre topesa ti susu mbote na Christian Kisenga 1000 visa Christian Kisenga 1000 visa azotala biso partout na mokemokima mais quand on pesa bapaya micro na bana bapaya mabiti ngana be on bapaya bonsoir. Bonsoir David Moumele. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais. Na madame na tikali Napalin. atikala kini Aminata son père. Atikala Napalin. Soko azotala uni loko yebisa. Donc, papa et Moussala et boulot, qu'on ça plaisir na ba fan tout balinga bis. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ils allaient Tap Saint. Avec Tap Saint, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Saint, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Saint, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Mikili, le 28 juin à Mega Place. Donc, on va bien à Bango. Et puis, madame Nandinga qui n'a pas promotion pour que l'événement où il est bien parce que ils ont parmi les événements où ça va te plaisir. Et puis, c'est pas donné à tout le monde parce que tu es qui est comédien. Moi, c'est un vraiment genre, mais parce que mais biso tellement tu es à tu es ça musala et puis voilà. Je vois message au lobby banda ya musala binouye to qui na on a qui Congo. Donc, moi, je suis fan surtout il y a plus ma vidéo mobile le lundi on a fan tout le zola bâtisse tout le là wa bosumo bien à le 28 juin à Mega Place donc il y a place à Villavey donc be quiz à Koseka parce que plus ma vidéo mobile le lundi garçon à lèvres roses à qui panakour à qui Congo cour à foufou mutation à beurre donc nani créa foufou et puis makamobile qui donc poto qui est vraiment placement sibuna très vraiment bien et puis voilà makambotu qui est en ordre moki awa moki mona makambotu donc ça mon plaisir idée à kubwaka ngunda oyo moi si tonso babwaka ngunda o déclarer ngai pona ya ezala mutema na yo ou bien sule kauka yebi makambo na pesi boss sule kauka mbote boss de boss muto ça la plaisir na ba comédien pour que toya na mikila poto et ngana dit juste musala na musala et puis après musala tozong akine parce que on a plein de dates à représenter na ba fan na biso balinga biso saka na parité donc bali na Paris parce que photo bana na Paris et puis il y a plein de dates au photo sala donc toende musala avant là le pas na yo na bwakila ki mbaswa yo mondo saka calcul parce que les ça va te belé on a poto na bwakila bon en fait ngana zanza mbete quoi donc nzambe na ibi mutabokela tout ça l'émission na yo donc voilà tout ça émission na yo. Je vais expliquer ma belé mais pour l'instant tu es juste pour na ko yipsa na fan na biso qui est le 28 juin tout ça na pour ça vraiment plaisir ba belé ba oseka ba ko yoka ma belé ba mo na bikisi les rois du rire ba mo biso tout ba yenga fide ouf aida nkela biso tout et puis les autres na biso donc ba parce que samedi oui na mabe voilà avant na longana yo to déplacer mon moké awa yo ya ah oui poto na vanika pa na yo mabiti ah oui poto olongwe golo osaka golo ou pas parce que yo identité biba mingi ya golo je pense tous attend vraiment au bêta masoloana pour l'instant tu es boulot tu es ça promotion le 28 juin après le 28 juin na Rosana plateau na yo to bêta masoloana ou yo limite sola mais pour l'instant ming le 28 juin peselanga et nga micro OK merci et nga bonsoir merci bonne santé ça va coupé on a et la tikele amunda na yo ba façon ko botama oh yo quand ça façon le banso va bien pas chance d'édition le ban et nga ouais bonne santé
Ouais, je dis ça va. Donc, santé, dans la somonue, ministre santé, à mon cannabis, soit que vous sa santé, vous soit bandano et pas nanga. Donc, santé, pinza, ça va, et ça bien. Au moins, pour tourner. Ouais, pour tout ça va, hein, pour tout ça va. Et ça paradis, mais ça va. Ça va? Ouais, ça va. Couper on a monnaie l'idée à vous en couper à monnaie ne wana. O yaki na on a 5 bio na bakonga parce que babi qui na place à couper bosana qui au chaque mi bakonga na makaya. Te wana eza ebundeli nanga donc avabilo nyonso ekota ya on efe ekota po na ye pona musala mingi toza pena basé na esprit na biso na molimo na biso na kati elimo na biso to basé ka le 28 donc to événement musute nga na ye awa po na mona poto te na ene pona sala musala après na tala poto donc na obima te na vandi ouais na ba onke bazali awa na ye pona bango te ba master bazalia wana epona bango te mère azalia wana epona ite ngana e kaka musala rien que boulot donc ne so tala nga so sombi billet le 28 to kuta na fara to seka to solola ezala pion po eleka pion hein ceux qui m'ont allé pesa la miko. Ah OK, merci. Quel bonsoir. Ouais, bonsoir. Au colo moment makasi. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oh. Non, tu n'as pas ça va bien. Tout va bien. Ni les menus au poteau, yo mo tango fandi. Ouais, lo que me minga poto na ne lo ga liboso za na no bulo na ngande moto me minga poto. Ni yo. Soki ozota la boss sule kauka na ngami ko benye boss ngobinga mokonzi. Sule kauka sota la uni no kolobana. Ouais, et olobana ya continuer kaka boende sala ka biso pena bien po na kala pena ba artiste comédien to banoza ka die pela. Ko die mais lelo to komi pena et pena valeur et en plus po na ngana osinga na pa nzambe akokisa ba posa motema na posa ngoloba ki pesa ezo nga ebele peut-être ata na ngo ebele. Donc akokisa posa motema na. Fabi na yo bazota la presque mokili mobimba oza chaîne monene Diezo la London agence monene la kata Paris de Diezo la que losani yote soki famille no bazota la yo siko oza na Paris ebi ko oza na ba noko ya milai ba ya potote oza na ba papa leki ya milai ko leka yo ba ya potote papa le no za mulai na dibite papa na ya poto mama biso de akufa akufa seka mona potote na ko tina makambo te so tota la famille no bazota la yo le no za na kata Paris ni lokolo ba famille no bazota la caméra no yako ouais elo na lo ba na famille po ezaka famille te même village na biso ouais jour kaka on a mataki na avion la publication jour on a il y a bosso na jour on a joie qui visa na mboke bena désordre banta baba ngomba balobi kiriku bagitenke bipa vraiment vo tuenga donc nzela efungami pona obandi théâtre na agine ouais théâtre tant na bandango mais so na pesa ngo bakoli ba agine nga mbala moko yango nde na besoin nanu baya le 28 wana po baye ba agine nga ouais et en plus na mwana tsuka nga bango nyonso ngani mwana tsuka na waka nkolo mais na minute na ane mwana tsuka mwana tsuka ya ba mama wende na biso ni rouge sato rouge ngani mwana tsuka ba mama nyonso na zara posa ba mama nyonso wana bazara memba papa baya afana no mwepa no nazo mwepa ya président obala non te non abali te yoza agine nango nalobiti nakoloba kuna pourquoi kokoma na yo Paris mbala moko okomi kosieka ilunga ya ilusi wana fo invité ngai po tosolola bien ay après avant ngai nazonga kini ouais na minute oyo donc nazana na pose ya bato tu ozala nani ndenge oye
poto mbali boso poto longue pa na yo nzela moko na mabidi oye poto nzela moko lisusu na eyenga bokokani ba âge ouais tokokani ba âge mais na ba mwana koleka. Merci ce que ça biko pa président. Merci président. Ouais boso travailler ndenge nini na excellence Soulé Kauka parce que kutala bino na Soulé Kauka bozo tikala kana ye kam taw ya na bino poto est-ce que contrat ngin bozana mo ya combien de temps ba pour du temps sous bazate ka bo travailler kana Soulé Kauka donc la expliquer pour vraiment comprendre très bien Soulé Kauka na makambo biso tozo sala azana yi na makambo ti ye azaka homme culturel de to ba mention ya mboka amoni ke biso na secteur na biso ya théâtre tozala mingi quoi abandonné mais tellement za mutamawa aza reconnaissant azo reconnaître ba valeur na biso na musala o to salaka azomona mais comment bato ba osala musala ya makasi mais pour bazwa visa et comme na passe tozomona ba ivoirien les ivoiriens ba nigériens ba nani tout ça ba yaka awa ba sali présentation ya culture na bango na théâtre bongo biso mais preuve en est que toyaki année passée tobeti Maribel des dates mais ça dans Maribel au moni ndenge ezali marambo donc c'est que toyaki batu moko oyo batu bana comprendre bisoti soki mutu musupe amoni akozwe exemple wana o Soulé Kauka asali azape mutema ya bongo de pexi mutu te Soulé Kauka pa omona ngo mabete ke nini esobe ba Aïda Mimi Kabongo tout le monde vit de loin Rancia Coquel Pierron Dombasi na ba otozali ndeni bino nga na zula bino visa et comme amona ngo mabete parce que yaza mutu ya bon cœur yango ozomona esprit na ye ba Fergani bazana ngo ozomona Fergani tango amoni ke Soulé Kauka ndeko na ye ana souci na biso Fergani habitant soki Soulé azana souci na bango c'est que ngai pe fona azana souci na bango bazo aider biso bisika kolala makolia na biso ba maramunyo surtout mais producteur mani producteur azali mani production azali tozomona ba Izaro merveille Izaro la merveille Gabana la merveille mutu na biso to rana na lemba mais tant amoni que famille ezali tozana yi ozo comprendre to moni ba Lame de Porte de Paris ba to na biso batiki biso te ba Nico Izuele patron bazawana sima na biso ba Jordan Tizayolo ba Yves Pambani ozo comprendre mutu na oyo obi nani manager na nani Sylvain wanani ozo comprendre bango tu bazali wana ba Jean-Paul Kilombo ozo mona donc ça dit batu balingaka comédie et ya na kati ya mboko est-ce que ozo ba eloko moko na ngami ko komana profiter na pesi mote na José Dekila na Ville Fleuroy azota la biso na salon d'Amakesha na Ville Fleuroy ko travailler na Soulé Kauka est-ce que ozo ba kende ovandi bonelité batu dia ba jubilo déjà bozaba wayo ko travailler na Soulé Kauka eza ko travailler na Fali Malamoko mais Fali ya moki non est-ce que c'est pour ça que vous avez tout bien ne pour ça beaucoup mi batu ya Fali ou bien botikali ka ba comédien international donc comédien déjà azalaka ya mutute comédien azalokola on prend comédien azalokola au milieu du village ozomona parce que biso nenge tozali awo ba fanatique na biso ya ba wario bazali ba fanatique na biso ya ba golwa bazali ba fanatique na biso ya spectacle bazali toyebi bien Soulé Kauka azala na Fali to kabula kindeko na bango te bongo siko lokola Soulé asalisi biso alors lokola Soulé a aidé biso to robo ya Soulé po bato mususu ba okanisa ngo ndengwana est-ce que finalement na bino boso compter pe ke ba Gaulois bayaka déjà ba koya pe ebele ba bayaka ba werasonique bayaka ba kofifi bayaka ba villageois bayaka parce que toza ba comédien po na mboka mais pekisi te mutu moko boita mususu akozala fanatique ya Fali pupa abina musique ya Fali akenda concert ya Fali mais na tolo bela domaine donc métier au biso zo sala ils ont pekisa biso couper sa position parce que ba fan na biso baza partout donc to bengi bandeko nyonso baya koseka poko seka eza na frontière te mutu msoko lo bateka ngai lokwa na mona ka bango na Soulé Kauka ngana koseka sute bon ato yete mais to na beti lo mo oseki na télévision donc oseki falo ya noka o mipesi pasi ya pamba donc biso za pona bango tout
tobengi ba fanatique nyonso balinga comédie o baza na kati ya Paris o baza na kati ya Belgique o baza partout baya ko soutenir parce que koya na bango eza pe ko soutenir biso eza pe ko tombola culture na biso ozomona to wa lokwa neti na ba président Bijou Pirate bana bango bazali awa abike boke no soutenir ba comédien ba uzawa na salle ba honorable professeur awa za na musala na Congo soka za na musala te Fiston Mundati akoka kozala mais bana boke no soutenir bango bande ko nyonso botindela biso soko za empêcher tindela biso famille soki oza empêché te zwa lipota kota na mutuka boya na place wana eza place obunga te na la méga place parking ezali presque partout dans mokili mobimba rendez-vous ezali le 28 oyo mama papa somba billet yaka toseka boya tovanda biso nyonso toseka na lapele bino Weranson des rois de la forêt akoma lobi na kati ya Bruxelles lobi akita na Zaventem Weranson azokoma na équipe mobimba mpona kobeta mobande na concert oyo abengi couleur café année oyo eletaki ezalaki mpona feregola année oyo ezali mpona Weranson hérité watana be na lapele bino tozala na Abidjan tozala na Côte d'Ivoire avec groupe Latin Wata mobande na concert et kozala kuna question oyo na ozongo ayi pesa okopesela ngai Aïda Mikosi s'il te plaît à présent Aïda beaucoup fera pauvre pourquoi parce que ndenge bozoya ya poto boye non bato nde boya ya poto bato atala bino hein bafina bino bongi na baye poto bino to boye poto babidi baye poto pourquoi bino bokufa ka pauvre so bokufi il faut jour wana il faut ka basa bino cotisation pona nini jour wana il faut ka gouvernement kunda bino est-ce qu'ils obligés so tali ba il faut aller ba kunda ba wote ba kunda ba c'est là il va la répondre à la place à Aïda vous comprenez donc biso toza ba congolais tout ça musala pona ko tombola bendele ya mboka na biso Congo opesa nga exemple ya ivoirien te nga za congolais soki na musala nyonso to ya malamu o nga sali soki lelo na zate mboka nga lelinga ito ekundinga na honneur mabe za wapi mabe zate na za congolais na za mwana mboka donc ça dit et puis tozali eza ba droit na biso donc pour répondre au kana mkusa eza droit na biso so basenga na kopi wazavi banda oyo tongi babi oyo zalaka nango esobo bani théâtre kala pour bana nanga on a famille nanga menga na ya Congo donc Congo kunda yo oui donc ko fali ko Congo fa kunda bino oui Congo kunda bino oui et kunda to kufa te na pesa nano kunda to nako inga to kufa lelo te Congo ne ekunda kabiso te to pesi loi te président to expliquer bien ozo pas toi artiste neto yebo to ko défendre Congo pour neto abo to za drapeau na biso ya Congo to matala ngo pe podium ozo pas yango toi de elemo ya ba congolais ali lelo so na kufi pourquoi pas par exemple première dame maman Denise Nyakero akota likamwala lo bageno cercueil libulu ngam na zui. Pourquoi papa Fachi Bete au Bagino, besoin 50 000 euros, papa na biso. C'est ça. Pour moi, on a coupé. Qui en compte à ma camoufle, au Massanangaï. Oui. Paul en compte à ma camoufle. Oui. L'obisoki au Koufi, au gouvernement congolais comme d'ao. Ben oui, hein, donc Moussalo to Saraka. Écoutez, non, Mumbele, to Sakana va tout ça va droit na biso. Loi ni voilà. Nasan, au moins le président lobby ça va droit na biso parce que ce que nous faisons, tout ça la ngoté au hasard. Tout ça la ngo pour nous ça la plaisir. D'abord na ba congolais, qu'on ça plaisir qu'on défende le drapeau ya mboka na biso et puis nous les artistes et tout ça la bonne humeur pour que ba tout ba stress ba congolais et puis partout tombe la biso c'est que nous faisons et ça la vraiment plaisir. Donc au monde il y a isa ba tout sous ndeti ba dami mandon bokolotaire ba Djibril Biyaki l'air ba la biso ba pesa biso ba remarquement que non ah Moussa la kawibi que so ibino tende to kenda ba caillou et tout c'est que nous faisons ce qui binote mais biso to ça moi iolé là parce que conseil kana bango ça dépend de nous aussi parce que tout ça la Moussa la pour nous ça la bango plaisir bango ba pesi stress na bango ba outi na bango biso to pesi bango ba boni mer big sel baga donc voilà donc yangwana en retour
biso pe mboka na biso faut la biso pe mambuya bien parce que soki lelo yo bato ebele bazala na ba bonne humeur parce que biso pe to ali. Donc tout ça là bango plaisir, bango pe en retour, faut pas que ça biso ça sert voilà. Avant là donc pas na yo ozonga. Oui, effectivement. Aminat à son père, Ozilanga a parlé avec les enfants. Pourquoi? Quelque chose de simple. Cornélie, son père, et puis Batebele, Ozilanga, il a zonga, na qui ne connaît pas, savons que non, Moussa, tu es là, ça là. Tu zongi, parce que tu y a qu'à sous, tu y a qu'à parce qu'on est des artistes. Donc, tu es bozaka teke, tu y es pototika, la bosse totika li carrière na biso puis Moussa tout ça là pour nous séparer ça, on balai ça va plaisir. On est là pour nous ça va plaisir et puis on a plein de dates où on ça là ba fanatique na biso plaisir zaka na parité. Tu bani à Londres, ali Canada, ali États-Unis et puis partout tout ça va plaisir et puis tu au côté tina ba fin fond na parce que zaka te to suka na Europe et en Amérique non. Toko tina ba province ya kati ba bato bazana kati ba sepela na biso ne tout ça là ba plaisir toko déjà tourner moko mondial donc toko ki ko bebisa makambo sikote parce que Paris au tikali non to yé pona musala to zuka et puis voilà de quoi Azad Azanti la deuxième équipe est là troisième équipe biso équipe je pense mais perdit déjà au monde là-bas et ça et un micro s'il te plaît. Pourquoi pas na musala na oganga na voix makasi ki na kozonga na epona nzela te na epona oncle te na epona ba master to bazi bele awa be chen mwakiam azana kina ozela ngai ozo comprendre ba mama bis mondele mama présidente la force tranquille azela ngaka na kin donc ngane bulo na non ne bulo mimi awa na odesunu yango soka tikali awa mais so ipona bulo oui so ipona bulo na sani lobi na ke na otango la partie par les abulo na ngai donc na osonga poto va manquer ah non na bala moi so za jeune poto tango yaki to vanda na okai pelenge ya poto poto za ipela poto na yedo poto na poto merci merci kila tuzo kina biso presque na sukar toujours dans la même salle pour que la soirée Matalana numéro 1. Là maintenant, nous sommes dans la deuxième édition, soirée-matalana.com. Soirée-matalana.com. Soirée Matalana. Olingi baye bayo, olingi pari mona yo. Date yango. Soirée Matalana. Place au mataki bateau. L'année passée, toye li susuka na place wana. Place au bana ko bina boyoka ki elengi bolingi bateau wana. Et que nous sommes même bino Grèce, sur Turquie, sur what? Nous sommes les bino ici. Ah Théo, mais nous à Paris. Nous allons Awa le 9 août 2025. Nous avons toujours un bateau, place na biso ya molo. Na si bateau ba ki tour à liboso, bon monaki, alani se kabeng sibino, boya ebele, to sepele Londres. Na biso Paris ya kitoko tokozala na soirée Matalana na été oyo ya te loka pete ça veut dire eloko mwa pete quoi ovandi ozotala mai ozolia mwa liboke mwa ngolo mwa eloko na kati ya bato ozonga soki na ozonga nazonga te tinga tuni est-ce que ngana yebi ngafanda soki nazongi te est-ce que kuna na banga moyo batumi ndako na biso yaya Tana me telefone na bengo na robe na ombu na benga ina tuna sio batu minda pona zonga te. Do zonga. Isa normal fona zonga. Laissez appeler ça micro. Oh non, si pas mobikisi. Mobikisi. Moi na tata. Mon bébé. Pourquoi vous ça na kate na bande ko na bino o basalaka bo yu beaucoup déranger moral na bango. Non, tout ça na 2 minutes. Ba de Londres. Tout ça na. Banani, passé. Tout ça na. Président Mimi. Il y a José de Londres, Hans Luzolo, Mike Ladichesse, Président Zigura, Duchi Kapanga, tout ça. Et puis, tu as un amour mon vrai, je pense. Et ça, président micro. Non, pas ça, président micro.
Et s'il y a toi, on peut s'appeler monter déjà. Non, non, tu as monté dans le thème. Ah, au Biki. Trois personnes. Au Biki. Qu'est-ce qu'on a pris ça micro? Pour Nangana Lubara, Cyprien Njolo, gagné Bango. Gagné Bango. Ah, Yango? Cyprien Njolo, gagné Bango. Il n'est pas mobile, sérieux. Mais, compose sur la terre, hein? Il y a eu total à l'oubli, on a vu déjà, honorable Diaban, Jamonanen, incroyable. C'est ça. Tant mieux sur cette Nabanzonzi, Makabitele, comme si, tant que vous avez producteur, Babando Yakin, ba futi $100, moi mobi mana seba nzeta ba manda ko tele misabino ko na $100. Yelo bino nyusu ko ya to kala no ba kala. Et so pesa bino kanda bola da ba dide masuki na Suisse bo beta bango bola da ba polité partout bozo le gete ni na ba tanana ba polité lo na ya Congo apona no tinga linga mi kokuma. Ba plus o ba no ya to ba ya yuyu ya yuyu ba Antabel oui ba Jimmy Mukelenge ba Alpha Bokole, ba Major Bissadidi, donc le Placide. Bon, ça va. Ba Rémi Kilola, Nana Taka Zaïs, tout va banda et tombo. Jamon moi c'est sikou. Yves Lubamba, donc Bazaka et Bélé. C'est autant on t'a dit. Diego Musique. Yelo bifula beaucoup matafi. Désolé à London. Désolé. Yelo bilumu beaucoup matafi. Na fascinate Aïda comme ça pour tout le pas camarade. Ouais, je me suis dans son anaye. Si on te au banano batozan kanda na bon. Est-ce que les beaux matabovo afana za na yana Aïda. Ndenge boso matafi beaucoup sakana na avion. Boso na kanda na bande on sakana binoa. Te ba on sakana bisote. Boya ya mutaya tu ne so combien de films a foutu $100 sakana oti. Yo banda o ye baba kasha bat. Bon, bilo kasha ne ile kande non. Non, mais le film moko. Non. Biso wana futa makitoko wa. To futa makitoko. Biso to ko ya te lelo to za to banda ko ba mabe pour na ba producteur wana. Parce que ba te kapé biso so ke belé moni ko sala la ndé to bano sala à l'époque to zo saka tout ça ils ont des canaux télévision na ba isu ka wana et belé bazon ba retard à partir à poto parce que poto ye ba ngote à part caché yobi patu misusu basomba déjà bandako quand na ba fanatique na bango ndé ba no na bango déjà à l'époque. Donc c'est ça, baza batu moko ba ida pe biso pe ida bango ezaki musala. So to bano yo kanate de to bano travailler te. Basala mingi bino ndem tu bosala mabe po bobo sana bango. Oui. Voilà. Bolobera bango te. To ko bela biso na suka. Mais on bolobera bango ndenga ngati. Ouais. Et ça na ida me kono. Use an agent. Bah les 28 ouais Ashna. Ajno. Obala. Et sa vie privée là. Star dans la vie privée. Ouais, la star non là sa vie privée. Oui bah. Ya ba mukolo oye ba. Et ça la fille. La Soukisi David Moubele. L'émission de l'autre bah Soukisi David Moubele. Greco biso notre lié Greco. Nabi boy. La fille. Est-ce que osa obligé voyage nyoso il faut voyager na mobiki c'est mobali na. Oui, c'est mon mari, non tikende. Pourquoi bobimisa on a mis sur bateau te ba ki mobiki ça za mobali na yo. Mais non na balinga te to bimisa ondeni. Président na Meli Masanga te, so famille na Meli Masanga, on a to officialisé. Eloko eso ame matinga. Comment ba onde bazaka na bazaka basi na biso. Omoni. BBC mission. Bon ça dépend. Parce que Aza comédien, Aza comédien. Metteur en scène a distribué alobi papa phénomène oko jouer mobalia mimika bongo. Na obenga été ma femme. Obenga bo et comment ndene bo chité na meto. Pour c'est na tuni yo kaka nga lobi ba basi na biso. Toza na certain toza na discipline moko. Metteur en scène distribué alobi ke yo ko jouer mobile na ye. Soko nga ba loba mimika bongo moi ça mobile na ye yaka. Na obenga ma femme viens. Je pas obenga mon mari. Wana etongi na couple na biso na musana na biso. Na nanga bino kolobela. Ne ba ba boy. Parce que ba musicien, on va musicien de balia ka danseuse. Te, ya na mo balia ka comédien. Ya na mo ça soki ye aza mwana na ngana scène. Na benga ye ma fille. Est-ce que na botai? Mais on benga ye ma fille. Mon fils, est-ce que na botaki? Non. Le wana ya makam na biso batika. Essaye miko yemo ko lonzo. Oh mobile lo. Non répondre combien de fois. Nga mona mo sino, pour tout na so mobile na.
te yebisaka songa na mona mwasi no comédien basuksi Mombeli bacomédien basuksi David Mombeli na plateau na yes question mosusu ezani pesa yaka yenga na chite pesa bato no mote to comme na suka pa o comprendre que bato mosusu oyambaka bato mosusu oyambaka te mpo lapa masimo oyamba lisu te pesa bato no mote napesa bato na nga moto osisi question ya mobali na nga oleli nini kolela masumu noti kolela mpona batelela masumu no moko est-ce que boye po tozala 28 to pe boyeli ngai na non non toye po tozala 28 yo nde oyeli biso Sule Kauka tini bino mpo na nga non 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 en fait Sule Kauka aosalaka mosala na ye bien pembeni na baartiste na ye Sule Kauka a papa ça veut dire ana motema moko non namona motema lokwa ya ye te ka ndenge ekela lobaki nekela lobaki ke so na lobi ke nzambe apesa ele mosu aza nango oyo nga nasengeli ye na mokili mpa Sule Kauka eza longue vie et puis merci beaucoup à Fergani la merveille ye atikaka baye ya ye te en tout cas Mani Production abengisi baye nyonso tout le 28 juin bato baya ebele basomba babillet na bango mpo baplace ndenge ezokende en plus eza samedi dimanche boye oriske sold out lisusu yango tobengi botelema libanda te première date bokota na kati mpo deuxième date na bino mpe eozala en tout cas merci beaucoup na la patron na Nana Takaza esepelisa yaya bala patron na nyonso. Merci beaucoup à toi. Et puis, merci beaucoup à Maman Bizi Mondele, maman présidente de Force Tranquille, camarade Nanga ya sûr. Et à ma copine chérie Chimène, ma Kosomote, ma Gesak et Yenga. Yé pendant repose la confiance de Mimi Kabou. En tout cas, na fan tout. O balinga biso ba iya basomba babie biso a toyo sa musala to yete ke o David Mombela lobaki non o kinga po David Mombela ba problème ba tebele na Saint-Denis akima po solisa bango te omoni abenda ba makolo biso to yeli yango te biso to yeli nde ba to basomba billet le 28 ba otala spectacle voilà Obidi ouais donc message à la bato so bien na bango donc ba otala biso na pesi moti na ngana Fergani la merveille boss de boss pourquoi pas na Aminata son père et Damien Mandondo Colotaire papa petit Damien Djibril Biek les jeunes entrepreneurs batutu balinga ngai et puis maman Denise Ilunga maman sociale notre producteur Mani Production donc merci na ou surtout ça pour na ba comédien. Et puis, merci beaucoup, et bien na Archip Webo 9. J'espère que le 28, Ali, on est là pour lancer la bateau. Tout plaisir. Donc voilà, tout ça là, bateau bazangate, baya oyoka courir fufu, baya au monde a découvert fufu parce que tout regarde bouchi du fleuve Congo, mais on a découvert Foufou Tilelo, batu bakanga qui était hors qui a ça, on photo tanake parce que sans Foufou, ma va pas ngana mokili. Donc batu ba vainqueur. Ouais. D'accord. Comment on est dans jardin tout est au babina là. Comme ma vie ma vie et déranger batu te sogi au tien au kanisi oyo kansane bima o to za ngona nzoto. Mais so kanti bima ma bidi normal. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, message Yasuka Ezaka qui tout bon libino. Merci. Tout bon libino vraiment. Tout c'est pardon. Tout ça qui na plateau ambiance na mbele. Place nino to be choli ba kutom so ngo ba ke na ngena iya mais loko loba ki boye SCP ngate ta la place de profiter tout singo pardon toi on a besoin de présence na yo vraiment boya to se kato bina po ebi koko o abotama na koko nanga ba esa koko na biso boye omoni bino ba koko nanga bino nyoso bosanga na po ebisa koko siko koko na biso bite bino ba koko nanga ndeni mo bisi koko na bino teke ba koko nyoso boye pa koko nde koko ba gite ba koko ba ko se boye te soki ba moni koko na bango te nde koko azala ya koko na biso abotama koko mona leki ya koko na biso nde esa koko na biso ke non bino ba koko nanga mo ebisa koko yo nyoso ana to découvrir yango le 28 na pesi mote et pas ya Mwakiam. Oh, pourquoi pas Obedinza une nouvelle énergie. Donc, il y a Obedinza une nouvelle énergie. Donc, na pesi mote et pas ya manager privé d'Angaï, Benny Gospel, Bana Zoni, Kevin, Bébé Todomolo King, 5 pièges, Getty, capitaine de l'équipe, Batunio, Sobolinga, Gelon et Yenga. Donc, il y a vraiment les 28, grande sœur propre Chantal Bila, Nebi Gozalawana, Merveille Ndilo Gozalawana, Batunio, Oya pour soutenir Giso. Merci, Oya, tout vient de Dieu.
bakisa mutu moko la fille bakisa mutu moko po to chite merci beaucoup mon bébé merci beaucoup non oza moi ça mon bix merci beaucoup mon bébé problème merci beaucoup mon bébé et puis na bakisi fait à RDC dans les compresseurs Basiling et sans oublier David Bonga en tout cas on a base na biso bazanga te ça met Izaro Kabana la merveille toujours opérationnel sans oublier mon vieux qui me reste Stone Kwavita et puis sans oublier Zela Kasobir Bakisset et sans oublier il y a Bruno Louis Kambo ma propre cadre tous en plateau dans l'émission non bébé ils ont c'est pas idée il y a ça moi mobile ba on va ça va continuer bilo non succès pas là-bas. Merci beaucoup pesi ba moté na ngai na mo boss le kauka par Zuzu merci na Zuzu ça pour na biso ainsi que notre producteur Mali Production merci la confiance na bon merci la confiance Zuzu pesa biso na pesi ba moté na ngai na Fefe la merveille ego merci beaucoup na Utala Tsangai RH Top Model, merci beaucoup, ainsi que Feza RDC, merci na papa nous sommes dans moi c'est épice donc vraiment banga mingi nga vraiment ndo banga te mais tout le monde le 28 ça voilà quel a eu si ça a besoin de son pas ya mon bix on a reçu la bénéfice ba les goto o ba sepela na kila yanga ne pona ni na yakate kila yanga na yi et surtout na baninga na nga bana bena miko pe mela donc baninga na nga bana na zana posa na bango yo za mwana na mitikolo na ni to na fale na bilo na dinilo kwa mkulu parce que na zana bana soki lelo olingi obwaka ngunda awa na poto nde otala koyebisa mondele ozala agini oyebi bana neva ya poto nde baza koka bebe bana mike sikoyo yo oyebi makambo ebele ya mabe ya mokili kokosala bana bato nde mpo bakosakisa na bana basi te kotomemanga wana nga na mistedo nayebi yango te siko watenga lokwa mwana na kumi lokwa mwana ouais wambote nanga na upesa na boss sur les kauka esika za vraiment nzaba kokisa ba posa motema na ye et bambote na pesi na Mani Production na pesi mbote na Fergani la merveille ngato wana ndo inanga wonderful na anglais un peu na pesi mbote na mama dada mbulu Motema papa Teddy Lopoke, le monde na bango arti mbulu, bamo de naim qui le 28 to kuta na wana et na pesi fumu ya banga moyo ne ombungu na bana nyose école mama Pemba vraiment bambo te belé na bosanité ya le bitika papa pi motema meme prof Zola bana banga moyo bazao ebela nazana posa te tokotala bana kiseso baza awa ebele voilà bon na suka donc baza ebele okomona kaka ndena kopesa biso kobanga moyo bazoya ebele posomba babiye profizola wana akosomba mpe tout voilà okoki opesa mobikisi miko moi tata ouais en tout cas na pesi mote na maman Nicole Malonga na château Rojoana awa toza maman Nicole Malonga awa toza pourquoi pas na CG Augustin Kabouya Djene hein général donc ba mote na ya moyo na pesi mote na honorable Serge Junior Loukadi hein, élu de Chikapa, hein, donc honorable Serge Loukati, Wamboteno Yangoyo, na Pessimotena, excellence Yves Bunkoulou, Bambotena Yangoyo, maestro Feli Okobani, Polani Nitena, honorable Diabanza Mwananene, honorable Diabanza Mwananene. Donc Boni Kalonji na sanité bébé Manaïm toujours on a président phénomène donc toujours on a président phénomène surtout Betty le 28 dans la méga place le 29 tous vol Lambiso
toke kokoma kaka na Kinshasa toke directement na anniversaire ya Manaïm Diabanza Kalonji mona Boni Kalonji et ezala bongo na Hilton esika o wapi mobikisi na phénomène ba memela bébé Manaïm bakado na ya 5 ans na bosanité après les 3 tozongi boui Mireille Wankake Mireille Wankake pourquoi pas na docteur Muriel motema ya Achidan Chungu na bosanité tant na lobby Achidan Chungu na moni mbala moko Junior Gambembo l'administrateur le plus intelligent. Pourquoi pas Maître Teddy Kabalondi, Kamata, Sopela Bango Red Pilote Tumba Bango na moto à cigare. Arsène Ngoya, Fidèle Lushima, FLK, l'homme qui partage la joie. Bambote na bino bana matetenyo soboza bana kisensu oboza na poto bosomba babiye bosomba babiye le 28 to c'est qui sabino bo sepela pourquoi pas na pesa ba collègue na ngatoza awa président l'a dit sauver le roi d'Irir nkela yangani Aïda Kapila ça bete biso sauce mo lelo non et yenga aboka ngati na boaki mabidi na boaki nini kabo mofi de ouf. Et ma collègue Nyonso Bazoya déjà Ronsia, Vie de loin, Piron Dombassi, Modero Tokani, donc Bambo Telabi, Maman Kalunga, ma comédie, Nyonso n'a pas si vraiment merci na martelé kaka le 28 juin batubazan raté ba déjà na la méga place batuba ya ibele ba osepela biso to déjà expérience wana passage to sepela ça batuba ya ibele donc na fait ça vraiment ba mbote na ngai na CG Augustin Kabuya CG na biso général na pesi mon papa ya Théo Zambrote aliaka dollar elalate ya Théo Zambrote yo yango wana honorable Steve Mulumba honorable professeur Fiston Mundadi et puis na bosanité maman Nicole Malonga awa toza donc toza awa toza maman Nicole Malonga Fifi Bolili na bosanité mère radio Fifi Bolili Stéphanie Bola El Bugati na bosanité Jean-Paul Kilombo papa nanga Molangi Edi Yeli donc le vice-gouverneur Edi Yeli la bonne sanité là me porte de Paris Nico Izuele le patron Jordan Dizayolo Yves Pambani Ville Pambani ne mtunangai manager Silver Wanani. Donc merci à trop na yomoko merci l'équipe Mopimba Fergani la merveille et puis na bosanité les boss sous les Kauka bah merci à trop boss na pété Isaroga la merveille donc la bosanité Gela Nzongo donc bino tout ba BBC les Tinzongo famille Nzongo Bimba na Chebino Bambo TV. Merci biso topesi vraiment équipe ya production Mani production merci producteur Mani merci na idée kosikisa ne kwa kati ya poto nzamba pambola yo topesa mbote lisusu na Géry Kiaro, place en sota la biso, dessin 7, Géry Kiaro, merci Nayo, Doudou Kinkela, 12, plus 12, merci place pour sota la biso, topesi moté, na femme africaine, Shida Ibula, Solingolia, Likaya, Boumoa, Pundu, Eloko Elengi, Besura Sigefumami, Tozana la plaine Awa avec Shida Ibula, Kuna, Ezali Elengi, Jonathan Faye, donc bon, ça n'a pas été placé aux sota la biso, grand merci les sous na agence Amoundé de la Katia Paris, 10 à London, place aux autres à la biso, merci Nayo, Topé Samote na Maman Nachilo, Linda Mondele, place aux autres à la biso, Nabo Santé, on a payé, na commissariat, famille Nangaï, vous m'accommoda libote Nangaï, la puissance, Bako Kayote dit, et la Ramsès, Bako Kayote, merci les sous Topé Samote na Serge Alligator, merci place aux autres à la biso, na Barabas de Paris, Barabas, bonsoir. Bonisangwe, Guéron Zongo, merci les sous. Silver Wanani, merci Nayo, Topesa, Mokonzi, Oyo Basota Labiso, Tomoni Kuna Lisuso, Mokonzi Nabiso, Serge Mukumba, bonsoir, Sozota Labiso, Nana Sakasaka, Sakachou.
Merci place aux autres Bisso, Nana Sakasaka, Topisi Yombote, Nathalie Voula, déclarant à Mounene, Nakatia, Mboka Yangola, Honorable Pati Kafuti, Kiyamba, Yachangu, Topisi Yombote, José de Kila Mersinayo, César Boltz Ngabi, merci place aux autres Bisso, Christa Luko Kipoto Napoto Nabosana Kiyote, Boltz, Boss David Mangaya, Boss David Mangaya, place aux autres Bisso Mbote, Maman, Ami d'Achature, Nasuka Kanayo, place aux autres Bisso, bonsoir. Rendez-vous aux la place Oyo, Bosso Mbabié, l'hôtel Maïbele, c'était David Mombele, M6 Kosina Yuda, Bakisa di Kolonango, Nzambe ba journaliste, numéro 1 à Bango, si 2050, monta origné d'internet à Zate. Thank you. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.